Mbote bandeko batali ala kilimshimba kokota boni abonné par Kilimtwembo TV masole zawo biso zaka bato suka to soki sole bimaki mais o penga pena koloba ta mibale misatu bazaki ba monaki yango te bayokaki soningi ezalaki te bakoyoka ngai masolo ya YouTube masolo ya ba TikTok masolo ya ba réseaux sociaux ezaka ebande na suka te ata esali 10 ans 20 à 30 ans et kozaka la mutu moko amona te ayoka me amona te ba nde esalaka boye ezalaka te ata soki esali 20 ans bato balobi nga na ye 20 na ye après 20 ans nakoloba ekozala bato bayokaka te kozala lisolo ya Maria Tumba bomonaki ndenge elakaki elekaki emati ekiti mais Israël Mutombo papa sango alakaki alobi okopola na prison alobaki na ye ke kutana na ngai aloba makambo ozoloba so okutani na ngai okobakuti koloba te mais yo nalaki okopola na prison Israël Mutombo alakaki mpe esalemi bota modèle bakangi Maria Tumba ni lipapa na likolo makolo ngulu wana pese emonaki bakanelaki epamonaki eza analyse ko emonaki bakanelaki ye nde babizete banda kotia nde makambo banda koloba lofundu nini tala esika Israel akomisi yo bana basi bomikitisa mutu nyonso na mokilo aza kosakana na ye te okomona mutu mosusu aza pamba aza ni mutu aliboma afandaka asengaka mbongo tokomona mwasi alakipaka makambo te mobali alakipaka makambo te okomona eloko aza eloko te liboso na yo bato ya ndenge wana bazalaka matata baya mwasi TikTok oyo tozosala ba YouTube oyo tozosala kutu YouTube kutu ekita YouTube respect ezalaka quand même mingi ezalaka ba live ezalaka te mafinga ezalaka mingi kala bacommentaire so moto ayebi yo te to moto aki kosala faux compte moko bandi kofinga o TikTok exagéré respect eza te mokolo aza te mwana aza te mama aza te koko aza te kuna nde marque de respect baya mwasi na sekanana eloba Denis Les azoprêcher na église kutu te asalaki émission moko ayebisi ntango batuni makambo ba Maria Tumba oyo alobaki ke abi ye akima TikTok mpona nini mpona respect apesi Israël Mutombo abima ba TikTok respect ezalaka te kuna papa azalaka te mama azalaka te bato aza bazendi ndenge na ngai nazoloba ndenge Denis Les alobaki atika makambo ba TikTok wana atika makambo ba TikTok yango nde bomoni nani Denis Les moto bapetage mais na kama peza akota peza TikTok mingi te asala mpe ba live te ndenge omona bapaster mosusu soki paster ni ababuzo baboyi paster soki azaki na nini polémique ye na Denis Les komona ekimi nga soki ntayebi komona akokomela ngai azaka mutu boye mwindu boye ayaki okota na TikTok mama yaka seki okota TikTok mpona kozwa succès bakomi kopose baquestion moko ye mpe ndenge alingi komisala lokola Denis Les pétage akomi korépondre bango bakomi kutu baquestion ya bambetu ya biloko ya basi ya mibali yo mpo oyokaka babiloko moko ezanga ntina me mikolo na moni akimi TikTok atangi TikTok akimi TikTok mikolo na moni mpenza ke akimi TikTok aza susu te Maria Tumba Sonia ata na poto bakangaka mutu ndenge wana te na Congo bakanga yo ozwi ata mwasi akoshi te makolo ngulu na monaka te barespectaka moto ata moto aza prisonnier par rapport au respect quand même Maria Tumba aza na problème ya makolo boyeba azaka na pota moko boyekaukaka te pota moko makasi siko ntango bozotika akende kotambola makolo ngulu na balabala lisusu soki aki konyata lisusu sende aki konyata ata molangi bokolukela esu problème ya makolo wana eza bien te fe botika ata sapato bokanga ye makolo ngulu bokanga ye na sapato eloko te kochange bafi ya TikTok lite ya pete bomikitisa YouTube quand même respect ezali bafi ya TikTok na bamama TikTok bazoba ba n'importe quoi bazotanga mpe eloko na nkombo na yango bazokosala ke toza na bano balandaka basi bafongoma miso balandaka réseaux sociaux bozobebisa bana na biso bamama ya TikTok bafi ya TikTok bomipesa respect tala moninga ya bino Maria Tumba yela komoko epreso makolo ngulu
misusu pe bakufi babomi bango likolo ba réseaux sociaux kofingaka ba musicien kofingaka bato okofinga mutu musu oyebi ye te aza nani misusu bakuni bango mabele mais kati balelaki makolongulu na prison makolongulu na prison sikoyo okendaka na prison ndenge nini okita mosu okendaka prison sa elamba olati jipe me likolo eza te olati likolo me na se eza te bayeba bendi yo bozala respect quand même eza te soki bozwaka na batiktok kofinga koseka komanki bapapa bato mama ya bato koboma babala bato nde bakoyeba bino nde bokozwa combien nde tokobanga bino nde bokozwa succès nde mokili koyeba bino te eloko moko te bozala bastar tokobanga bino soki komi bastar oyo basoba bapango batonga baekole basungaka baorfele baorfelina baveve na baorfele nde tokobanga bino tobiki okomi star ta ndenge ozosula mais soki osalaka eloko toyaka kaka na mafinga kofinga bato babétise kofinga bato orespectaka bamama bapapa bato te bokoza polémique entre bino moko na bino moko bacornifia tuto bino moko batiktokese bokobokosa ti bamama bato bofingaka nanu mare yana bandi makolongulu ya mibala akoyala banza kobimaka na sous-vêtement bokotokoto bomiabole na red kilo michelo tv mare ya tumba courage obikumisaki mingi mais Israël penza aretenir parole na ye Israël penza namoni penza oza penza soutenir kaka ndenge olobaki sikoyo wana bakende na prison totala siko ndenge akopola ndenge olobaki akopola ntuka mawa mpona mare lokeli mwa mwasana mawa mutu makasi eza na ntina te respect na vie eza bien yo mwana respecte mokolo akorespecte yo mwana mais yo soki otie tembe tiaka tembe na mutu mosusu te obeti gazo tiungano tokomona mama soki oyo banda kobeta gazo mpo bamona oyo na batiktok botala mari ana azalaka boye mais na mutu wana ye azalaki na ndenge wana te akokotela ntina bonganga sakanaka na bato bino toyaka bafinga na bareseau sociaux kofinga bato bapapa ya bato bamama ya bato bofinga mutu azaka eloko te okofinga mutu ala spiritualité etonda ye mabele kaya kokunda o na mabele. Okay, see you, bye.